ezalaka wana mpona kopanza sango ya mboka na biso Congo nayebi ki boza partout liboso ya batele na bino boza kozela mayema koleka lelo na télévision na biso tindika télévision topesi bino bambote bachers abonné tout bolingaka biso na équipe mo batindika télévision tozotindika actualité politique ya mboka na biso toza na partie UDPS na partie présidentielle mingi tosaka badescente mpona kozwa basource d'information mpona mpenda kodécortiquer mayema koleka to mpe politique to mpe ba-news vraiment ya mboka na biso tozomona ba-actualité tellement eleki ebele tokolobela mingi gratuité de l'enseignement na ngambu ya ministre ya EPST Tony Mwaba tomoni ndenge auti kolongola mpenda bongo batutu ya bacadre ya sekope toyebi te idée vraiment eza nini tokopesa basango raison to mpe kopesaka bango mpenza raison te tolobela Kinshasa trou toyebi te signification nango mpenza bongo tokomandela yango kaka awa tokolobela mpe libération ya mwana mboka Vital Kamerhe, État des Nations, le 13 décembre, au chef de l'État, à la Kibiso, à Kozalabon, on dirait qu'il y a parlé du peuple, na ba membre naé, na président ya Sénat Bahati Lukwebo, na président ya Assemblée nationale, mwana mboka Mboso, le Kozalabon, tokolobela délice sanga ba guerre froide au PDC bon na côte ya Assemblée nationale, na président Mboso, na zanga monter na plateau. Nazana Kebano Mwamba, une année de tous la question d'actualité. Bonjour Kebano. Bonjour maman. Bonne santé. Tes santé qui tourne en Golan Zamba Fachi Béton. Félicitations. Merci beaucoup maman. Oui, na bana mandat Fachi Béton, na bana na bana sur Fachi sur pouvoir. Le roi Fachi sur pouvoir, IDPS sur pouvoir, taki na communicateur parlementaire de Bourg reconnu na katia parti au pouvoir. Des partis bikeno na rosa jamais célibataire muto asukabamba zate muto petit ngama ya te ko so zate des partis non moi ne fera to balila donc moni na bali na ngolu ya nzambe ya Fachi Béton mu kontombolo grâce à ça vraiment merci beaucoup Kebano na bi ke tozo ke na remaniement débité gouvernement ba warion et ko longwa to pe ko zala ngambo ya Tony Mwaba tomoni qui est compétence ya Tony Mwaba lelo yo gratuité pendezo que de bien te topesa basango raison to topesa mo raison en tout cas maman na sekananu oyobi de rapport remaniement oui remaniement ezali remaniement ngaka ezalate mais chef de l'état altali habité il faut remaniement ezala remaniement ezala muto liboso ba longola otobengi na Tony Mwaba diaspora oyo diaspora oyo biso wati diaspora ya Dubai otobenga kuba Tony Mwaba nde moni remaniement esema mbangu tanga to fêter bonne année janvier remaniement bandi Tony Mwaba longwe to juillet to tina koli ya saka makala to tina Dubai ya zonye Dubai mais avant zonga Dubai il faut que la prison le quoi fité caméra bimi ya remplacer caméra abeti moi 2 ans caméra de ye fa remplacer ata Willy Bakonga pour Willy Bakonga avec la gratuité maman avec un enseignement non maman avec tout respect n'habite yoza journaliste moka mayele makasi Willy Bakonga quelque part azaki moyibi mais quelque part asaki moi madame parce que na opposition chef de l'état Mukontombolo Fachi Béton wakumai na Thérèse na opposition aibisaka biso ngai na pouvoir bana premier ti 8e ba tango fele eza maloba chef de l'état ba image na bwana ngo étant tozi Willy Bakonga respecté qui maloba chef de l'état première 8e banda futate mais to komi na tango ya diaspora ya Dubai aye ote aza diaspora mais biso tobi na diaspora baza na Belgique France Allemagne Italie Londres États-Unis na Dubai diaspora zilaka ba continue ya biso mutu moko diaspora zonda uti na Dubai abomi gratuité lobi na RTNC nyanye ko répondre lobi na RTNC Tony Mwaba zo courage ya ko ba ke gratuité ça primaire non gratuité primaire ngai mwana ngai ya liboso à deuxième secondaire afuta $350 minefal mais na tango ya Willy Bakonga mwana ngai afuta $50 moni ke faiba vana na basango bayokana d'autres pas de comment faire ça basango pe raison pour tout monde alongoli na batutu ba okadre tout bazaki na sekope maman na basango so tali ambongo utembi shole
Amina dit Tony moi bazali moi na tata moi si ya mbongo. So boye bakate. Azara diaspora te. Ah toba tata moi si ya Tony moi ba azali ndeko ya mbongo. Na mo sentiment te. Tony moi bata bakuta ina ambongo bazama ba solo ki ambongo ayebiango. Ba bobi gratuité. Bazina agenda caché. Et d'ailleurs soinga za chef de l'état. Ndaba longola ki wuli ba Konga. Et bon ba tika fils na Didier Bidimbo a travaillé. Bazui Didier Bidimbo cheval blanc. Ba tina hydro kabi ta musa madame Didier Bidimbo asala. Ta musa hydro kabi. Maman, Bidimbo a travaillé. Et bon ba tika tina na renseignement. Ba gazo diaspora Dubaï. Ba tia gratuité et baby. Gobila abomi zando. Ba maman baza sur mbongo te. Ba se plater à gratuité. Tony mo ba ko yiba 7e et 8e. Mbongo nyonso wana na poche na ye. Na poche ya mbongo, na poche ya choli. Yango na pesi. J'ai la ngate raison. Aiba bien que Tony mo ba c'est un voleur. Oui, je confirme que c'est un voleur. Na kana moi 2 ans Tony mo ba yibi combien? 2 ans goûté. Soyi de voir ba ça sur une année sur 8 mois. Tony mo ba yibi combien? Tony mo ba yibi 34 millions de dollars pour rien Vital Kamerhe. Ok, merci Kibano. Tout le de la libération et à moi la boka Vital Kamerhe. Tout le monde Vital Kamerhe assis comme na prison, mais à consommer de la peine a été abîmé dans un moment moko ya remaniement. Est-ce que les lots le lingue Vital Kamerhe abîmé dans prison topé na ndenge ba konomé bato ba ko na gouvernement ba Warion Vital Kamerhe pas cause à poste. Je parle en tant que communicateur, porte-parole et collectif parlementaire de Boukebalo Mwamba héros vivant. Nazoe bisaba Congolais. Vital Kamerhe Aïbi. Maman, Soko Aïbi Chombo, il y a 1 milliard de dollars. Nabi ya Chombo. Ba Chombo, Oïbi ga 1 milliard de dollars. Ba Kangiyo. Ba Tunyo Aïbi on Aïbi te. Ba condamné 6 mois. Après un OPJ. Mbongo wana mama yake nga zoya kozong sambong. Mbongo ye ezongi. Ofuti amanda l'État. Obima obimate. Obima. Caméra bête soki il y a quelques mois. Maman, caméra foutu 38 millions de dollars. N'a conçu 500 000 dollars. Abimi avec condition. Caméra roke toka mai na vasa baningate. Hier on y a bien chambre fadi na concerta na ye. Caméra kobima azo mutu akete église. Maman akomi mutuka ye moko ayeti na résidence na ye akoti amasute. Na kati na ndaku na ye sans de besali biloko oye sali azo bimaka na salon na terrain ya lipango. Libanda lipango caméra bimata même ata bimi. Mabesa na caméra na kabila na sabia. Non, na na kepi. Na Kamerhe, na Kabila, kanda me politique. Maman, obabi mutu tout. Na oyibi mbongo, olinga nani. Kasi ngo zoka musalelo ba Karine likambo ya procès ya Rosimu Kenzo ba katel Karine 10 ans de prison. En même temps Vital Kamerhe ba katel que 20 ans mais Vital Kamerhe na Karine Kenzo. Nani pena sali mabe po ya sala ki ya kobo mabe. Mutu asali mabe sa Karine. Ngai Karine abeta masas. Ah wow. Na fait le 23 février 2018 awa na 17e mois na komata mwa beki kuna komya beki mo gasi ya fachi beton akoti singo hôpital et d'ailleurs muto akoti hôpital za fachi on dit maman na Kamerhe na Karine muto azando keza Karine pour Karine abomi aussi mais Kamerhe ayibi mbongo afuti mbongo pour so boyi mutu mazo se mutu wana ezate na je se va combattre. Je me garde. Les combattants sont pini à balabala. Oh, caméra bimi. Tant que tu pini caméra bimi. Oh, tu pini pour n'en kufa. Fachi. Oh, ville c'est Fachi. Fachi a dit que sort. C'est lui le commandant suprême. C'est lui le chef de l'État. Va libérer caméra tu pini. Non, Adreni. Biso toya tu pini en position pour Kabila Longo. Si la caméra bimi. Oh, tu pini pour n'en Longo. Facha longa sigota wana bato fayu ba ko sadera wa bato ba pine yi facha longa sigota caméra fandi wana mutu nga
caméra a foutu bongo. Maman, 38 millions. Abimi a foutu caution. Namuto Bobi, Olingalan. Kabila Toyanaï. Kabila Atambolao. Le Lazan Chine, le Bazar Braza. Le Bazar Fils, Aoucho Songao. Mais Bomi Batu. Si quoi, caméra Yibi a foutu aussi gagné. Caméra ça y est, Abomidan. Caméra Yiba, ça j'en suis bon. Azan liberté provisoire. En sens de politique. Sur pour me faire ça, elle se fait ça la justice. Si ça gagne le père, le 30 octobre 2013, à Baclair, il y aura transition sans Kabila. C'est IDPS qui va organiser l'élection. IDPS au pouvoir, la justice lève une nation. Justice est indépendante et ça fatigué. Fatigué. Justice est sans Moussana, Nayango. Justice est sans Moussala, Bakali Kamere. Caméra fouti bongo, a foutu caution à 500 000 $, caméra bimi. Mabe Zawa, wap, Mino Bolingue, caméra Koufa, pour boyer Félix Saboumi caméra. Oh, bon, moi, Félix Saboumi caméra, jamais. Jamais. Caméra de Congolais. Caméra Congolais. Étranger, ton vanya Moïse Katoumbia. Étranger, ton vanya Maté Faïd. Étranger. Kabila étranger, Zao. Caméra Congolais, Ibe Bimi. Mabe Zawa. Étranger, ton vendina ou Tony Mwaba, étranger. Bon vendina ye, aïe baba nambo classiao. Toi tu as Tony Mwaba, quel caméra? Non, caméra fouti bongo na ye. Abîmé. Azawana abîmé avec condition. A combien jamais qu'on kenata maluku ou belemba. Ata matete. Yokuto utinda koya, caméra koya ate. Comme Emmanuel le fati. Pour votre information, Batouba Kamwate. Un peu pour féliciter. Chef de l'État, d'ici là, Tito Fete, ou bien janvier, à combien sa caméra, na Oya, à Rosolanaï. Si on peut être assis. Chef de l'État, Ayambi Fite caméra, na Oya, ou bien appelé la nation, ou bien la scellé, et la carabinoté. Fatia la justice, c'est ça du collège Nyonso. C'est lui le commandant suprême. Du coup, il y a un moutouté. Fatia travaille avant de la Kabila. Kabila bon métier. Si vous caméra foot Sambon. Kabila il m'a rebellé. Olive autozong ça 43 millions. N'a pas de société. Caméra Fatia oyamba ba solo là. Total Sigoyo, Sobo Sani. Mais pour le remaniement, bazolongola, auto bengi diaspora, il y a Dubaï, auto bengi Tony Mwaba étranger parce que c'est étranger. Yo suis moi Congolais qui a suivi bongo. Ok, merci Kebano. Tu as évité le 0 trou de Kinshasa, trou 0 de Kinshasa, tu as évité le terme, on s'oppose la Kisini, il y a Kizasa, on s'oppose à Kizenani. Sama le Conde. Sama le Conde. Dans la Bible, Sama le Conde. N'a bien trois fois. Tant que monsieur le Premier ministre, Moutalibo Sobetia Maboko, c'est héros FIFA Kebano. Mais si on a comme le Bélayo, moi, dans Maï, c'est Plaki, ministre gêne le Koayo. Mais Moussa, c'est ma bienté. Gouvernement il y a Wario, Zélé Baby, chef de l'État il y a mon gouverneur il y a ville. Maman, gouverneur de la ville a créé qui me peut. Ça m'a le compte de Moutou a créé, autre bien qui chasse à tout. Et ça y ça m'a le compte, et ça gouvernement, et ça gouvernement raté, et ça gouvernement. Il y a Moutou a créé quoi là. Tant que ça dit quartier, Moutou a créé qui, ça m'a le compte. Ok, entrée. Il y a Kasai, Kabinda et Baby. Presque à Savubu, Itagalo Wakato, Mamé Baby à Kobeba. Aussi, Tobenga Béton, pourquoi? Mouton Pessa comme Fachi Béton, c'est Nga Kebano, Président Théo, Moïse Maoka, J. Kaloubi, Jacob Kabeya, Bishop de Pessa comme Boana, Naziva Zando. Pourquoi tu passes comme Béton? Pour abonner ce commerce. Commerce à Tchara Béton. Mais les gens qui ont un commerce pour ça. Autant là. Quel est le commerce pour ça? Qui chasse ça, ils payent. Majorité, il y a qui chasse ça. 65%. Basé à Zando. Quel est Zando? C'est là qu'il y a Zando Zate. Zélé Baby et Baby. Ok, Zani. Bonne année, Angol. On m'a reçu mes bains bien bas. On reçu mes bains bien bas. On se met à moyen des amis. Ok, non, c'est la moto Zate.
embouteillage. Chef de l'État, avec tout respect, Benda, Sama Lokonde, na Chantini Gobida, Benda Babatoi, Bakamignon et Mignon de Wane Balima, Yawa Sima, Baguma Tek et Batou Sima na Balabala. Non, maman Nakala, et Zara Totsoma Sima na dépôt. Totsoma Masanga na dépôt. Il y a comme camion Balima et qui tient na dépôt pour être décasé et qui embouteillage. Camion ciment, et tu m'as dépôt pour être à ciment, c'est un ciment encore, et qui est embouteillage. Nous sommes pour l'année. Bah, dépôt, nous sommes en ligne. So Bolingi, à partir de 22 heures, le gros coup. Membre ya Sénat baluka kozongisa immunité na ye mais kopesa pena mbutu tomona ki na niveau ya pour constitutionnel babanda ko traiter vraiment kokoka ko traiter dossier ya matata pour noter mais kozongisa immunité comme problème l'herbe de la cour constitutionnelle les autres ko traiter dossier na été c'est que d'autres part tout le bazar na coupable à dans les lieux matata pour votre information moi na mai fait la biso papa na biso auto respecta mingi o muiba cravate rouge fait Aïba Kimbo. Tant que quand on a fait qu'on s'est maladie, à toi, boy, il y a un toit sur Congolais, c'est mon meilleur. Maintenant, pour une raison Sambongo, raison Sambongo, moi j'ai des preuves. Raison Sambongo. Il y a un bon moyen, soit qui est là aussi, moi 10 millions. L'Obégouna, moi 5 millions. Allez, bien, les Congolais, maintenant, pour une raison, ma raison Isaka, malem, tu vas sur le boy, va récupérer. Matata ponyo maman avec tout respect aza muibi mais roi muibi aibi nini mbongo mbongo sa nini azongisa Baet Sénat Assemblée nationale pour votre information na ebiso le lundi le 13 ngada tokuta pas du peuple na bien lundi le 13 décembre du Kambo Mabele. Le 13 décembre, dit Kamboma Bele, Fachi Yaka, Tobonga. Maman, le 13, Moukouan Tombolo, Wakuma et Fachi Beto, Asa Congo, Assemblée nationale, Sénat le Biwana, gouvernement mobile, Assemblée nationale. État des nations. État des nations. Très bien, moi, Maël, il y a rien de Gagayo. État des nations. Et ça, le 13, Moukouan Tombolo, Wakuma, 12 agistes. Kebolo mwamba président conservateur du pouvoir to comme 8 heures to zawana facha odoba ba misusu ba côté assemblée wanté ba misusu ta ba kuna yo toni mo ba ebindengate o uti do Dubai so ko le 13 to kamo ba singa na ba président parlement de wa simanae Moïse Yukem a uta imbushi mai a une agence a to ba koli de ko parlementaire de bou Vasco Oza Simanaye, Azania Kouya Kaluka, Abeta Bale, Parlementaire debout, Josué, évangéliste en église, il y a Ebenezer, et pas Moutombo Chouda, Parlementaire debout. Christian Fali Poupa, a commis Parlementaire debout, Bako Saka, Tony Mwaba, Yama Tobi Boy, le gars Bako Sayo, Yoya Gayatresi, to Karamba Singa, to Zi Moïse, Nama Vasco, to Kaiba Basinga, bon yo moi to akoti la yo. Tayo wana. Président Théo, Azari en santé, et peut tenir très bien. Pour combattre, parce que le président Théo travaille bien. Président Théo, à quel point Tony Mob? 1 mois, 2 mois. Président Théo, Azari président du Parlement debout, reconnu. Bissotan Tobu, dans la idée de peste, maman n'a pas de histoire, parce que la diaspora, tant que Moïse Zouken, on a TV. Na ba YouTube ba buye parlementaire debout oui to boité aza parlementaire debout ya parlement debout Kebano biso to bundela ba Jacob Kabeya ba Roger Mboto ba Bill Mayobo ba Gilles Kalubi Kebano Théo Nefi Ilunga Jesse Mwamba Alma Mayamba Morino Miguel on dit voilà Tony Mwaba azali maître avocat ya Kofi Olomide Tony Mwaba alele makasi Suzuki na matanga soko obabia tango soko obabia kufi auti Dubai après ça $25,000 na matanga soko obabia batu yebi Tony Mwaba biete c'est un maître avocat auto yebi ya Kofi Olomide oui un maître avocat Kofi Olomide botu na ye na Dubai et tango ya wawa asa tout pour Kofi sur la musique Tony Mwaba za fanatique ya Suzuki
aza fanatique ya Sokolo bebe ochokufa ya somono bamboshi mutu ayembaka jamugole yako pesa tuna ye nanda kunina biro betanse boya ata musala asa musala azo combattre travailler ya bina biro jamugole yako pesa mbo ermis mutu mettre foka ale mutu bongo fati beto juillet acha ministre to mona le 13 ans par du peuple to kana basinga maman toi ça va fatiguer non toi c'est trop so toi le baboye te président Théo azali na santé a balongwe avant de parler Tony Moba a robenga yote président Théo ya to travailler Théo fandi wana a depuis ko pas Tony Moba azo salaire te azo transport te le to Théo balongwe na ndako garantie sili a continue dans superfi tout sili babirisi ndako mutu ya soma ya fuga na salaire santé attaque yango maman le to président Théo a se trouvé à l'église pour la Tony Moba ndé moni a démissionné mais so qu'il pas Tony Moba au coup taraka ba to peut perdre moi na kasi ya Shadai aza pas Tony Moba mais maman arrêtez bimi sopeko et bimi ya sokope bimi tala arrêtez moi na kasi ya Shadai na mo ba java fatité parce Tony Moba fanya ebingai aibi bien atuna ji kalubi aibi sae qui est kebano so mona comme ba boye pour na ndenge na tense o ba combattre vidéo te mais combattre balabala je suis pas amateur de beaucoup connu souvent ba manifestation na ina ba makamna ya Tony Moba oui très bien abenga ba to na itaka uleri na full market na ba tinya invitation pas par ça na na ba okende parce que dimanche na c'est la réunion conservateur du pouvoir na za parlementaire debout na opposant la structure na za pas mutute randi maman na sina bengi chef d'état ya mbanga téléphone dide bidimo ya mbangai jamais kabuno gisa kabuya ndake pas Tony Moba mboka muyibi akayiba 20 la kuna soki ba matière ba keko ya Moïse ba koskosie ba pesembom ba bonga ka ba yangwana ba bonga ka ba $200 $15 non ba bonga ayiba ba 28 millions ça ya gratuité ba on sait au doute ba kangai vient ngai chef alingate ah wa raison Tony Moba foler petit sœur moi na ga fo na ngai Anisette Mwamba on bien foutre mes fois combien Anisette Mwamba foutre mes fois combien $650 na catholique yo ebsanga que minavo ezofele on dit maman merci Kebano to le bela procès à Chebeya oh to moni Paul Moulambwa a aussi répondant pour se présenter comme témoin à procès à Chebeya et assassinat à Chebeya. Alors lui, Joseph Kabila, tant qu'il est ancien président de la République, moi, je suis Joseph Kabila, qui a dossier. Est-ce que toi, tu as comme témoin, avant la preuve tangible, ou co-accusé, moi, je suis Joseph Kabila, na kati ya procès, tout qui John Numbinde azalaki na kati ya procès, comme assassinat ya Chebeya, na kolanda ba procès, mais nous autres, c'est na comme ya Joseph Kabila na kati. Sénateur à vie, on les appelle pour salir personnalité à moi. Maman journaliste, yo moi mayeli. Yo ndo zaboye baate mutabuma Shebeza Kabila. Yo ndo zana pasege bino ba journaliste wa appel songi. Yo mo za concerto wanganya motema na yo. Ata so lali na ba 2h30 nzamba walobela yo. Mutu aya bomi Shebeza Kabila. Kabila kaname. Ozo yo za kishasa. Yo bien félicite. Yo mo Lubumbashi. Mutu bomi Shebeza Kabila. Babite Kabila mutabete masas appelle ordre ba Shadai ba ekirona ba John Numbi ba Kanyama oyo ndaka mo un chef de l'état tirape ba Kanyama na habité bon et cause arranger pour rester ma pas ba outi ba sambele ya bongama c'est normal ba tikae on a dit maman comme mutaboma Kabila et Chebeya ba ebi yango et ça maman débattre et ça Kabila Kanyama politique ya omo ya tuna ko ava émission ke na Kabila na Kamere olingi nani na tuna question wana pour Kabila bomi ba tuye ti ba Chebeya ba matungu ba kufa yo bo senzembo o to embe ya fachi beton so ki to kangi si Chebeya tinga na CPI ezaka nani Kabila te maman ezeke mo sika 2011
ezeki bosamba obi emo justice yango nayeba te moto akangi bomichebe ya seki kabila bozwi kabe oti invitation boéquipe bosambisi etnc bakangi nazobongisa na chapeau mpo napesa message ya sentiment ya elengi ya liboso nazosila RDC République démocratique du Congo kobanda lelo moto akosilisa pasi na yo moto akosilisa nzala na yo eza faci te. Même les États-Unis passent ça. Même la France passe ça. Pour votre information, Boké, tu as sali 4 jours. La Belgique a réalité. A ça là. Pour ça, il passe partout. Moutou aussi, ça passe à Nganayo et Zanzambé. Et Zanzambé, ma fille, dans Moutou aussi, ça passe à Nganayo. Sauf que l'église, jamais que l'église, oh, Fachi peut s'en dire bala. Oh, Fachi peut s'en bon. Oh, Baga Nzambe peut s'en dire bala. Nzambe peut s'en bon. Fachi a eu pour si c'est chômage, na guerre, à Chabolingo. Yango ta Mobutu andako ya. Tumanda koyemba, papa enza yesili. Depuis Mobutu ayanza yesila. Tilelo, za yesila raté. Pour les Congolais, Fachi aussi dans la Congoté. Fachi a diminué le chômage. Avec un moteur mabe, tout mon moteur madame. Mais moteur aussi ça passe à Nganayo, za Yesu Masia, moi ensemble. Pour Yesu Masia, à l'obelinga na pongi lobi. Alors, c'est la mission. Il y a ce peuple congolais. Moutabo ma Congo. Et ça, Fayoulou, là, on te bénit à Tony Mouaba. Ouais, un message de ce Abisinga. Il y a un peu de Congolais. Moi, je suis il y a 245. Moi, je suis prophète. L'ensemble de ACRS. Je suis prophète. ACRS États-Unis. Ah, on est, Camille, tu es comment? On dit, maman. Quelque part, il y a ce Abisinga. Et ça, Tony Mwaba. Ok, merci. Tokati, nous sommes à la fin de cette émission. Papi Kelly, le mot pouvoir, Rifin qui sombe, voilà, Maman Jeninda est notre sponsor, partenaire privé. Shell UTT, Poté à London, People Code. Charles Longa difficile à diffuser depuis Paris. Tous les moments quand on est ça c'est la raboutinaï. Tous les mois de décembre, il y a Roger Luma, il y a Roger le combattant. Voilà, Bino Yango, Anna, qui va non téléphone. Il m'a téléphone pour un peu ça, honorable Olivier, na Londres, na Marie-Claire, na Suisse, na papa François Momba DG Lobby. Quand la militaire DG. Na président Mbote na excellence numéro 1 de la République démocratique du Congo. Il faut cool. Moutou c'est jeunesse, na le chômage, c'est libéré to mobile pamba pamba. Il faut cool. Para Kebano, il m'a téléphone à Kebano Momba héros vivant plus 243 code d'amour à Fati Beto Jama Kaboul Ogissé Kabouya il faut cool 90 77 91 534. Wana ezami tuka ya campagne ya bamitura mwezi ya kabiatika ya biso mundela bosana jour salango yango sa makelele plus 243 90 77 534 sur nos informations Tony Mwaba ya ko bisanga metoro ya poto expliquer bino ministère ya Daniel Asielo pour ba munoko nini qui t'était be français. OK voilà. Bimbo. Lui, ma caméra, voilà, tu peux mon caméraman privé, et Mike Zola de la régie. Puis, on a mis notre monde ce qui nous ambassade. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Eltonston, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il est long, et ça lui cause la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Eltonston et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client naïe. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure.